ndeko soki ngai nayebisaki yo ke ou bien soki akomaki na message na ou bien nalobaki na message na ngai nalobi ete ezali mbala ya liboso président ya mboka apesa cadeau na mopa elingi koloba teke ngai naza pour ke président Kabila azwa na ye bomengo ya Kongo ndenge alingi abana kopesa yango bakadeau non nabandi so Kongo naki ngai mabe ngai nalobi ke na ndenge ke bato bazali kolobela kaka pour moi président Kabila akopesa ren cadeau ya boye alors ngai nalobaki ke mais wana baza koloba yango mpo bamoni président Kabila apesi na ren wana moyiso amoni ebongo baprésident mosusu oyo bakadeau basala na ndenge ya kobumbana oyo bapesapesa oyebi yango alors lelo etiki likambo 6 millions ekomi sikoyo makambo ya bakadeau yango na tozoloba ke peuple congolais aza kaka stationné esika moko akoavance te yango na mpe mboka mpe eza kozonga nsima yango na toza neti bato moko toza neti na malédiction ntango bazoloba ke bato baza na mayele bokende na mboka mpo bopesa mayele na bino non mayele na bino kaka ezali kaka ya kozela kaka soki moto asali likambo ale bokomi kocontrecarre ale bokomi kocontactake ale non likambo wana olobi ezaka koyaka basala yango mais mayele yango yango kongo eza nango besoin Congo ils en ont besoin. Mais bien que Mayeno ils ont besoin de la qui sont na minute. Ceux qui on me mis en Congo. Oui bien il faut sauver ba tiboni, mais il faut créer combien d'entreprises boni à Congo. Pour te montrer que ne liboso. Mais ceux qui sont dans Mayeno moko kaka, tout ça ko baluka sur les anatina. Tout ça ko tourner kaka au rond. Hein? Et ça qui te côté. Yamana biso tozali ko lo baboye bandi ko congolais. Tozali ko lo baboye. Donc ceux qui sont dans Mayeno na biso na ki théorie voilà mingi bazokanisa makambo biso makambo bato bazoloba lelo comment il fallait beaucoup baokanisa ke bango nde babandi koloba yango non ntango mobutu mpe toyebi bato oyo bazalaka na poto mpo bade koloba il fallait boye mais batikala mpe kosala eloko te ti lelo mpe bazalaka wana kabila ye mpe kaka bazokontinue kaka na même rythme wana nde koavance mboka te mpe congolais fungola bongo wana nde koavance mboka te mboka il faut ezala avance baide na biso oyo tozokende nango awa tozongo tokende nango na mboka tolakisa yango na bato baza na kongo po te mboka ezala avance bozomona teke biso moko kaka tozosala likambo moko kaka tozotourne kaka esika moko kaka olingi oavance yango tozopesa bino lelo bakongolais bakoma Nigeria soki okende na Nigeria bazotonga na Nigeria bazotonga okati banigeria wana bazotonga boza banani ce sont des diaspora oyo bayaki na poto ape bake na Nigeria kuna makambo bamonaki bake babandi kotonga mboka na bango eza koavance mais biso bakongolais kaka totelemi kaka esika moko soki kongola sazwi mwa bien na bandi omela wana bainspiration ebandi kobima akolobela wana makambo olobi moto so bazwi batie na Congo donc Congo ebongi ta 2 jours alors que mayele yango mpe ezosukasoka kaka na poto ezoprofite na personne ezali mawa critique ekopesa nango avancement na mboka te olie kutu monde baite président Kabila na mosala asalaki baningo tokomaka mpe topesaka ye baide tobana kopesa soko baide na bato ya gouvernement tomonaki likambo boye na lingala facile bato ya gouvernement tobana mpe kokoma bino mozobosanaka ata okiti kongo te a partir ya baide kitoko oyo bato kopesaka na internet bato ya gouvernement mpe bakokotala yango bazwi yango mpe bamettre yango en pratique kuna eza kofaire avancer mpe mboka c'est ça congolais olie akozalaka ke soki moto apesi arimale okomi kosilika okomoluka kolakisa motu wana ke yo nde moto makasi oyebi kobeta bato non wana ezali ignorance complètement ignorance yango na boka koavance te soki toza kaka bo tokobana kaka kostationne esika moko tolinga chance oyo tozwi tozwa mayele na biso topesa mayele wana bokbanda ata na bainternet bozokokoma place bokosala mpe tokokobanda kosala mpe bacorrespondance na bato ya gouvernement place oloko bosalaki nga na moni ide na eza bobandi baza mpe bato bayokaka mpe bamonaka bakobanda kotala bato oyo atuka bon likambo moto alobaki tokokosalela yango bani lobi awa biso toyaki komona ke na basigne ya bapieton basalaki na boulevard e komona ke biso so nayaki molai eloko tosali tolobi essentiel ezala gouvernement basali yango te essentiel biso tolobi po ekozala mpe un jour ta mosusu bakoya komona ke bato wana balobaki ya solo bakozwa système bakotia bafe c'est ça olie tosutana kaka makambo kolobanga makambo bakritique ezangi ntina critique etongaka mboka te critique eza bien ovoko critiquer mpona avancement ya débat ovoko critiquer mpona likambo mais bacritique mosusu ekomi lelo wana bakongoli ozocritique mbala moko na bamenace kana neti olingi obeta motu te critique ekende bongo te na box mbala moko te ozosala critique talisala na motu wana na critique mpona asali otala boyeboyeboye apres motu wana mpe apesi yo idée voilà débat oza koavancer c'est ça alors yango wana nde oyo tozalaki na yango atuka il faut kokomprenaka mpe elingi koloba te ke soki biso tozali koloba kaka tozali pour Kabila mais soki tomoni ete président ya mboka asali likambo malamu il faut toloba tolobaka mpe bakote positif na ye kaka négatif te tosalaka mpe tomonaka mpe makambo mosika tomonaka mpe makambo na ndenge ya malamu critique mozosala critique mais ntango bakolobaka bozwa mpe critique yango yango na ale sikoyo batikeli bino mpe makambo tozokoka na biso eloko te
au lieu kosala kaka critique koluka to kosala béchange baparole koma aneti ya bitumba non tokomaka totiaka mpe bamayele topesaka bakonzi ya mboka bango bako boprofite na mayele wana ya banzi oyo tozalaki na yango wana tolingi ete badeba na biso ezali malamu deba ezali bien mpo moto apesaka baide na ye mais ye pomate babiloko moko ke ozosala deba apres okomosala neti menace moko mpo loba neti yo atake motu non wana eza malamu te soki tosali yango mpo tomoni ete baso bakomi kosala yango neti menace oh non yo mosusu mpo tolingi kotanga babiloko mosusu bakomite awa mais toyebisaka bino ntango nyonso te eza te kaka motu nyonso yo kosala menace omoni kaka ke motu wana na okolonga te tolobaki yango bieke bamisusu baza makila bololo omeki mpe okamwe mais toza bana kongo toyokana totika babiloko pambambana tozali kosala na banzi toyokani na esika wana merci na baoyo balandi biso compréhension efe ezala tozwa baide na biso te yango na esika malamu mpo ete mboka na biso ekende liboso merci.